Et vu que mes parents, difficulté, il y a frais, il y a syllabis, il y a transport. Donc écoute, mes camarades nabiso déjà basalara déjà kopwana. Ya roluka mbongo, obimala batata mikolo. Na difficulté on a nazaki na ngonga bi bon pourquoi pas na essayer. Ba préservatif ba chinois. Eza que soki ku eleki makasi, hormone préservatif et toboki et ba super mwana ezo zabiso na nzoto. Maladie sexuellement transmissible. Ensuite dit que on devrait aller chercher quelque part pour protéger biso. J'ai trouvé une maman dans la commune qu'elle a vu la Kinshasa et la dame en question il nous a dit que soki to coucher dans mon bali na préservatif biso to la préservatif voilà. Et soki to memelier préservatif et dans ces cas de montagne au biso to lo bala mobali a opé sa biso facilement. Attends à coucher dans mon sida, attends à coucher dans mon liboma, je peux pas attraper les infections. En tout cas, sur na lobe loko parce que eza loko yo et ça n'a vraiment pas si. Et quand je me suis rendue chez nous là-bas, tout ça qui n'a fait mourir la famille, n'a qu'à rencontrer un gars que ayaki partout pas d'habiter son agence. Na meke un peu kotu na maman la binanga non aza cousin nanga. Biso na agence condition ba pesa ki biso mobali nyonso oyo na obima na ye. Soki azalaki na mbongo akoma par terre. Na okina mpasi ata okende ko ndenge na yo kute na famille et yé tellement aza déjà grand garçon a bendinga na ko ya bisinga ma sœur ce que fait to bosana a déjà famille mais nga moko na kati na nga na yebi que ba super mais na biso ndenge kendaka pa maman wana en tout cas ezalaka liwa. Oh. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Abino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, natango nyonso nabelelaka yo, kolo yobo manga. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, natango nyonso nabelelaka yo. Biso télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote balandi ya émission na biso o ezali derrière le masque. Toyebi ko za ebele o bolingaka émission oyo, émission kitoko o ezali ko
édifier ma botana bana nzambe émission où c'est-à-dire quoi apporter un plus émission oyo et c'est-à-dire quoi éduquer en tout cas zambalola apambula bino pour na confiance qui toko obo pesa na chaîne où ils allaient chez Bisso TV télévision voilà où ils allaient émission na Bisso derrière le masque en tout cas quand on est dans ce combat pour le babo tenir Bisso vraiment regarder ceux qui besoin moi toujours masquer bateau parce que mutaro ko ya le bino na ina ba makambo ils allaient privé ya vinanga alors nangina confesser pour bo sungangai peut-être na ba délivrance alors toko landa ndenge mutazo lobake bo masquer ngai na mona na te o ezali important yo landa nde émission tirer quelque chose ozana na tina te akomona elongi ya mutu yo landa nde o mutazali koloba soki yo pe omoni ke se retrouver na dikambo wana et permettre yo pe ke obima na mabe wana obongola pe motema bit nango ezali ko évangéliser kolongola bato ebele na mabe pour que ko ramener pona ko ramener bango na voix o ezali voix ya Nzambe en tout cas Nzambalola apambola bino tokoki ko banda boyete sans pour autant pour remercier le Seigneur des Seigneurs qui est le Dieu suprême. La benga kaye, le créateur est créé. Le Dieu qui a tout créé, mais il n'a jamais été créé. Un papa responsable et mature. En tout cas, ceux qui étaient mawapla. En tout cas, merci les sous na président Chic Mouka de la confiance. De pour na maye le kito ko ozamba pesiye à travers maye le naye de bosadi kolanda émission ozali derrière le masque. Tika tenzambalo la apambodaye et sika azali. Voilà. En tout cas, bandeko bo partager. Bota la bino mon côté, bo liker, bo s'abonner, pe tomata. Voilà, tout beau ça n'a pas été orphelinat, bravo Jésus. Rentrée scolaire bientôt là. Bana wana bazana besoin à moi cahier, bazana besoin à bic, bazana besoin ya ba frais scolaire. Et si Kozali osa toucher pour na orphelin, to orpheline, na $1, na $20, na $30, pourquoi pas $1000. Nenge Zambé akopambola yo, ko hésiter te. En tout cas, mes condoléances à Thomas Fabien. Vendredi déjà, ils allaient veiller mortuaire. À fait là qui papa naïe. Vendredi veiller mortuaire et puis samedi ils allaient enterrement. Mes condoléances à toute la famille. Voilà, le lot tous a invité Nabiso à Bengaki comme d'habitude. Abid non maman, j'ai un problème. Il faut aller caper derrière le masque. Ça vraiment a besoin il y a kokangolama. Ça vraiment a besoin de délivrance. Et on te permettait que aya Asana makambo ezali kotungisa ye to landa yango ensemble restez branchés. Bonjour maman. Oui, bonjour maman du journaliste. Na sepeli vraiment koyamba yo na émission ezali derrière le masque. La chaîne Bisso chez Bisso TV télévision, soyez la bienvenue. Oui, le plaisir est partagé. Merci. Nengo lobaki ke okoleka ozana makambo fo sora biso. Oui. O ko senga pe pona kolandela spirituellement. Qui ont lobaki na yo oleka comme ça to yoka ozana ngo. Voilà, à vous la parole. Oui, merci maman pour la invitation à la chaîne pour parler sur ma que et les kelanga la vie ou que na monique comme une souka je dois vraiment confesser sur ça pour nous balobi venez à moi pour tout ce que vous êtes chargé et moi l'Éternel Dieu je vous donnerai des réponses. Amen. Et c'est pour cela je me suis dit et que le makambo devant la famille et qu'on causait vraiment des ennuis. J'ai besoin seulement d'avoir une vraie délivrance. Ceux qui n'ont confessé, je sais bien que Dieu là, a vraiment papa Yambarabatu, n'importe quel rang social, n'a bien na vie na omorozala kinango. C'est pour cela que je me suis venue ici. Ceux qui n'ont pas banda témoignage nanga eza que na botami la famille à 3 personnes, naza aîné de la famille. Naza que tanga na université moko quelque part et vu que ba parents ba difficulté il y a des frais, il y a des syllabis, il y a des transports. Et ça, là, il a vraiment passé. Et arrivé là-bas à l'université, il y a des camarades qui ont déjà déjà kopouana. Il y a des mbongo, kobimala batata mikolo. Et la difficulté, on a dit, bon, pourquoi pas, on a essayé. Peut-être que Kosimba, parce que on a ceux qui ont problème à syllabis, au sala, mbongo boye, foot, même na frais sous na université. Et na ko s'adhérer na kati ya agence wana ba camarade na ba bimarana ba papa mikolo, ba kendaka so ba bimi ba papa na ba ta ba préservatif. Ba exige bon ba ta ba préservatif et moi aussi je me suis s'adhéré là et toyo banda vu que ba préservatif ba chinois
eza que soki ku eleki makasi hormone préservative etoboki et ba super mwana ezozwa biso na nzoto. On s'est dit bon, tellement on était un nombre de 7 filles, to créer agence na biso moko privée, il y a ma vraie chérie. Et sur l'agence là, tu yo tala que ndenge tozo ko kendaka ko coucher na ba préservatif wana et ça peut arriver peut aux malade. Et pour tous à la protéger contre les infections, les maladies, maladies sexuellement transmissibles, on se dit que on devrait aller chercher quelque part pour protéger Bisso. On avait trouvé une maman dans la commune on a vu la Kinshasa et la dame en question, il nous a dit que ce qui est couché dans mon bali, na préservatif, Bisso to la caille préservatif voilà. Et ce qui est même préservatif et dans ces cas de montagne so o Bisso to lo bala mobali, a opesa Bisso facilement. Ata na couché na muto sida, ata na couché na muto liboma, je peux pas attraper les infections. Et on avait habitué à kosala musala et na s'éloigner qui un peu na famille. Na s'éloigner la famille, j'envoie seulement de l'argent pour que maman a s'occuper de ma petit. J'envoie aussi le ratio alimentaire chez mes parents là-bas. Et quand arrivé un jour, client a Eoya. Quand on a eu un client mokowana et on a vraiment fait tous autres qui n'ont besoin tout ça là qui n'a en tout cas, sur on le loco parce que et ça, le loco, et ça n'a vraiment pas si. Bandeko, bazana, ba situation, wana, nzamba malamu. Nzamba za vraiment bien. Vu, wana, malgré mbongo. Malgré ma protection sur les actes à Jésus-Christ. Je me suis dit, naya un peu, awa, pona meka un peu qu'on parlait, survie au ngana leka kinango. Et quand je me suis rendue chez nous là-bas, tout ça qui n'a fait mourir la famille, n'a qu'à rencontrer un gars que ayaki partout pas dans son agence. Tant que tu écoutes Nina les gars en question, n'a fait, n'a meké un peu que tout na maman le binanga non, aza cousin nanga côté beau papa. J'étais vraiment choquée. Dans l'élan qui pourquoi parce que je sais bien biso na agence condition ba pesa ki biso mobile nyonso oyo na obimana ye. Soki azalaki na mbongo akoma par terre. OK. Soki azalaki na ba moyen te que tu veuilles ou pas au kufa. Wana condition maman na pesa ki. Oui, c'est la condition que nous avait donnée là-bas na agence. Et pas la maman. Oui, chez la maman en question. Et tant que on a que cousin nanga a se retrouver na biloko wana pour alinga te pour na evi que kota la ndenge pas un jeune garçon a mona na pena que niveau spirituel maramanzambe a mona na ke ayebi angote et condition ba pesa ki biso tellement leki mabe makasi na okina mpasi ata okende ko ndenge na yo kute na famille et yepé tellement aza déjà grand garçon a bendinga na ko yabisinga ma sœur ce que fait to bosana toza déjà famille mais nga moko na kati na nga na yebi que ba super mais na biso ndenge kendaka pa maman wana en tout cas ezalaka liwa ezalaka juste ka liwa et yango na ye vraiment na chaîne oyo ya biso TV sur l'émission. J'ai oublié encore le nom de l'émission. Derrière le masque. Oui, derrière le masque, voilà. Et pour que nous renoncer aux actes de repentance sincère, pour que nous ayons délivrance, pour nanga na ndeko nanga wana. OK. Sikoyo nana kotsa ki olobi ba camarade kana université. Oui, dans l'université. Ndeba mema ku pa ya mama wana. Oui. Ndeba ko mema to kenda ki ensemble parce que bango déjà ba banda. Abanda déjà comme na bango obimana ba papa mikolo ezo permettre bango ba futa ba frais scolaires ba sala boy aller biso moko nde to sala que tu ko créer agence na biso. Donc to créer agence to zoka to tindi ba photo sexy to katimi tout
et to tie wana sur Facebook, WhatsApp et tant moto arotala to tchena ba numéro de téléphone a bengi biso to fixer rendez-vous et puis to ke ko rejoindre client. Ah, donc ils ont vraiment une agence donc si vous avez besoin de bino a bengi bino. Oui, c'est ça. OK, est-ce que autant ou a bengaka ayaka place bino bozalaka to bokina place mutazali. En fait, c'est ezarane biso to ke sur place mutazana na lobi monta mbongo so lobi que d'accord. Nga na transport na rejoindre ekune puis na silisi makambo na zone une agence. Mais conditions zaka yo kaka super mais wana na ketiki là na préservatif. Voilà. OK. Donc nombre ya ba préservatif obino bozwaka de bokenda couper sa mama wana. Yango to pesa ka esala que montagne so lonsenga mobali so na ebisio que au pesa nga $5,000 au ko hésiter te au pesa nga parce que sous les effets ya préservatif on a zo pesa c'est ça que mobali ya kozala aveuglé dans la sous-ordre na ngagno son loba au pesa nga sans faute. Vous avez pas hors marié? Bien sûr et surtout bango homme marié n'est presque mingi ndetozwaka. Il y a aussi de jeunes, même mingi, la majorité, ce sont seulement 2 hommes mariés. OK. Dès qu'il arrivera, ceux qui ont un sperme na bango faut ba kufa. Oui, so zaki na mbongo, en tout cas, on commence par terre. Et so zaki no na vie mon robot au kufa. On m'a dit que na koki angote, kota la peine de konanga mobali alekaki nanzela wana et je me suis dit non, je peux pas continuer dans vie oyo. Naye vraiment na ça la répétance sincère dans la délivrance et puis pour nande konanga wana. Naza na question mona ina tuna c'est vraiment capital. D'accord. Est-ce que oye kaka parce que o découvrir que ndeko na yo atana danger ou bien oye pe ko confesser pour que yo pe obima na vie wana. Na ngina comprendre pas okolo ba oye parce que ça na mawande ko na yo pour akokufa. Oye pe oya po na bongo. Ba ko bondela po na ndeko na yo mais lobi ozongeli susu makambo wana ya ba agence. Mais elo na ngina tuna oye vraiment po na ndeko na yo to oye na premièrement po na lobi ko na yo. En fait, merci pour la question. En tout cas, elo on a elina premièrement eza yanga moko. Et kota la que naza est né de la famille na sali presque nyonso. Na sali presque nyonso, na sali ba vimo ya mabe. Ngamo la moni keza na ngona litomba te. Et muta protéger na de un eza non Seigneur Jésus a pesa biso souffle de vie. Et deuxièmement, eza que ngamo ko prise de conscience nangé et bisinga que loko na sala eza vraiment mabe je dois laisser na mener vie normale ndenge ba seigneur so bazala. C'est un peu ça. Vraiment. Bandeko balandi tolandi lisolo ya ndeko na biso malamu ndenge expliquer biso toyebi makambo ezo salema tellement ebele ba jeune fille surtout makambo ezo salema vraiment au monde ba jeune fille ba créer groupe na bango agence na bango ba kotina ba photo ni na ba Facebook ozo mona nidité panzani na réseaux sociaux donc eloko mususu pe au mona pe batina ba numéro ya téléphone mobali pe tanga ko mona nidité ya mwasi asepeli oso ko zana besoin benga biso na numéro oyo obali pa ko za numéro ya ko benga alokei okucher na mwasi yango tala parmi bato basala makambo wana yango mama eko expliquer ba sperme ya ba mibale belé ekindaka na bonganga yango mona mobali obima na mwasi mo bokoya obima na mwasi moko boye makambo nono so ebeba à cause ya bibima bima bongi ko mona basi bolumbu te ngana zo kama likambo bolumbu ya bato na ba réseaux sociaux comme lokola esengo pona bato. En tout cas, Yesu Christ a sa razonga mokile komi na suka ya solo. Ma sœur, elo no yebisa yo oyebi délivrance tout d'abord ezalaka état d'esprit ya mutu pe conscience ya mutu, prise de conscience. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Tout à fait. Toroki koloba no te que tu dois être délivré ce qui yo moko ju conscience te. O ata to sangisi basara nzambe nyonso ya mokili oyo. Ba bonde la pona yo. Ce qui yo moko ndimi te to sala musala ya pamba. Mais loko na sepeli parce que olobi yo moko otali. O se sentir que o sali mabe belé. O se sentir que nzambe ka ndaza fin. O kimela kaka na makulu na ye. Yango oye koleka awa pour que nzambe wana sani asunga yo. Mais on ngato tanga na passage oyo. Totanga na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 12
verset 1er. Ecclésiaste 12, chapitre 1er, je lis la parole du Seigneur. Bible lobi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. On l'a dit très bien. Amen. Lelo oyo oroyi ko sepela na kibolenge. Parce que omonaki baninga bazo futa ba frère bango moko, omonaki peut-être baninga bazo tambola na ba voiture, omonaki peut-être baninga bazo la kitoko. O envier yo po bingai pe, il faut na koma lokola ba camarade na nga wana. Nga pe na koma pe na téléphone a bien, na koma pe ko lata be na apparaître. Wana ozo sepelisa ba posa ya nzoto na yo. Tu te réjouis de ta jeunesse. Parce que bo jeunesse oyo sans Nzambe ekotinda yo osala n'importe quoi. Ekotinda yo okangi photo obwaki na réseaux sociaux pour que bamibali balanda nzoto na yo. Jeunesse ekotinda yo omela masanga. Ekotinda na ba envie. Mais balobi nini? Elenge sepela na bolenge na yo. Tu peux tout faire. Il y a les locaux apparaître, ba mona yo bakabelo milayi, ba mona ote ba talon, ba mona yo vraiment de oboakama comme disent les Chinois que na boakama. Ozo apparaître. Mais Bible lobi Ecclésiaste que tobo sanate malgré molenge na biso. Toko sala nini? Toko sala na jugement. Eza na mukolo jugement ekoya. Et on m'a dit, à quoi bon de gagner tout ce qui est dans ce monde et de perdre ton âme? Parce que ce qu'on a qui conscience, c'est que Oya et que Jésus-Christ a zongi. Place nous les alawat. La conscience n'a eu mon cause vraiment clair. Place nous les alawat. Enfer. Enfer, hein? Donc, au côté royaume des cieux, non? Oui. Donc, nous sommes sali. Yango zomona Salomon zoloba vanité de vanité. Ba kondimine ne ba kota mabele batiki ba mapangu. Batiki ba bozui. Batiki biloko nyoso bakoki kotika. Est-ce que tongo ba kufi ba kenda na mapangu na bango ba kunda bango? Même pas. Ba kenda na ba bijou na bango ba kunda bango. Maintenant ce qui au prépara quitter lobi na yo ce qui Yesu Kristo aye ozala wapi? Vanité de vanité, bakabelo wana ekoleka, mituka wana ekoleka, nyonso oyo bande koluka wana, oyo kende kokende bakende kopesa bino même ba condition ekoleka na yango. Mutu oyo atombolaka mutu, oyo apambolaka mutu mama nanga ezaka Nzambe. Nzambe soka lobi a façonné yo. Akoye aza capable ya kotindila même mobali moko azui en charge. Quelle que soit condition bozaki nango na famille ya passe. Akoye kotindila mobali moko azui prise en charge, à localiser quel que soit passe azali mobali pas localiser yo, à soutenir pe yo. Autant que ba classe ta yo normalement. Qu'on faire voir, qu'on se faire apparaître et qu'on change de l'autre côté. Autant la vie, il y a combien de personnes oyo baby si na Jean Souana. Ba vie a mi bali combien ba o marié combien o ba ma bana la bango e baby. Ba o marié combien o ba faire na bango e baby. Pour nani ba sémence na bango eza quelque part. Ba sémence na bango eza na ba hôtel satanique o ba bomba yango kuna. Yosko aujourd'hui conscience. Bon ba oyo ba jouir conscience te. Combien de vies ya batu o ba détruire. Lelo oyo oke ko tomber ke oke ko bima nande ko na yo cousin na yo parce que oye ba quitter. Et alors cousin na yo pe akomi na problème parce que oye bi déjà que sperme cousin na yo eza pas maman wana. Maintenant ay komi kambuka intervention ya Nzambe. Nzambe nde a intervenir pour na kaya ndeko na yo. Mais le comment on yebisa yo ndengo lobiki venez à moi vous tous yo moko lobi yango qui est chargé fatigué ndenge bibezo loba oye na ba fardeau no epa ya Nzambe et loko na koyebiso fongola motema
pesa place nzambe akota. Amen. Amen, maman. Nzambe wana ndimaki kokufela yo po ete yozwa bomoi. Il a tout payé à la croix pour na yoza la sauver. Nzambe yebi ke lobi no fo obala, lobi no fo sisa ba classe na yo, lobi no fo za la boye destin mutu nzamba tracer ngo na lolenge. C'est inutile ya kowelela, c'est inutile. Chaque chose a son temps. Et ça n'attend nango. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, ma sœur. Il y a un temps. Et ça n'attend pas tamboli makolo. Le bibamolo pe na voiture. Nzambe nda pamboli. Et ça te côté kisi au dominer mi bali. Non, vanité de vanité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et là, on a ko senga yo. Qui tape dans ma colonne Nzambe. Ça là, repentance sincère. Pour ça, la confession, mais ça là, repentance sincère. Oh, yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On va nous dire na vie na yo azwa place pour que aya kolonde ozawana ezana bikila kila o basala ki kati na bino. Chaque fois, on doit changer la méthode. On va changer biso. Voilà. Semaine. On doit changer. So semaine, on doit changer boye semaine. On a boye. Voilà. C'est pas. Parce que maya sokola que bi maya neza maya nini. On doit zango maya ba biso nde tokendaka ba koko ne ba yaka. Ba ye wana na ye na ba koko ba sali ba bikila kila et puis na tongo na biso toye. Bana basi bolingi ba sokola bino na kendaki pa mama wana kimbanteka sokola ka batu pona libala. Na kendaki ba sokola nga pona kutana mibala mbongo ya. Muta sokola ka muteza nzambe makena Yesu ke sokoli we ko façonner yo. Amen. Akwa moyo ko kene ko luka batu ba kene ko sokola yo. O mozo luka ba malédiction ba botutu na bantoto. Yango moni bana ba se bele bozo tikala mabale zate vi malonge zate po bisika mokotisa makolo. En tout cas, mutu na mutu a vraiment leçon. Mutu ya pesa ka dibala to mutu apambola ke nzambe. Eza mama sokola te obokida ko sokola wana. Tala ndeko suko place à commune ndeko ne azana danger et là on ensenga na yo il faut la de la séance et la prière et ça m'a beto so na yo si nous ozana ça m'a kamozamba lobe nga susu bakasi mais ça privé entre nga na yo pour ça la repentance après ba repentance pour ça l'interner pendant 2 jours il faut balandela yo ba délivrance bona ko bébé ça no ba hôtel. Oh, et ça n'a pas maman wana. Et ça n'a pas tel basale lio déjà. Pour détruire yango. Mais n'a pas n'ande kona yo. Non nga oya na épée. Oya na solo la na ye. Koyo ka sonte lo ka de jo ko yebisa biso. Bengaye solo la na ye. Tali sa ye ba tala ndenge makambo ezaleli. Soko boyi vi na yo eza na danger. Yakato keli pa basala nzambe pour que ba bondela pona yo. Notre Dieu est capable. Hein? La Bible déclare que celui qui est capable de prier est capable de tout. C'est-à-dire, ceux qui bonzambe koti kat na yo, viennent de konope kobika. Ceux qui dit meliye kobika yo, na libota na yo. Ozolandanga, a okufate. Donc, on a trouvé solution, pas basali nzambe. Oye pas na nzambe ye moko direct. Ndekono a okufate. Yo keneka kanoko dozonga a. Solo na ye, oyebi c'est lobby boya. Comme ça, pour y baner to couper ça vient au programme pour que vous landez la prière na bino lundi hein voilà en tout cas bandeko li solo oyo na bi skano so bozali bozolanda moko na moko attirer les sons ya vanité de vanité ngana kamo kaba fi ozo wela ba mono na iPhone 15 Pro Max ba mono na ozo rouler na range ba mono lelo zu mobile moko malama shute na kayo bazo kene ko sokola bino bazo pesa bino babiloko moko bobaka na banzoto nyonso na pona boluka bisengo ya temps mukie réjouis-toi de ta jeunesse mais n'oublie pas qu'un jour il y a un jugement okoza liboso yesambi selo nzamba kotela okitala tala video ekolakisa bakolakisa marche na yo etamboli na yo alors okoza la wapi mukolo trompette ekobeta mukolo kelele ekobeta pa okoza la wapi. Bien, mais c'est le moment il y a que se repentir. C'est le moment il y a que racheter temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Tout le monde a un signe de la fin est commis.
tobima na mabe yo moto lingaka ba sokola yo tika bongola motema yo moto se retrouver na pratique oyo benga biso numéro ezali affiché soko za na posa ke nzambe pe akangola yo même oza musika luka basala nzambe baza pembeni kende loba confesser luka basala nzambe ba sambela pona yo. En tout cas merci beaucoup bozala ki ebele ya kolanda émission oyo. Merci na fidélité au bopesa biso na émission kitoko oyo ezali derrière le masque, émission oyo ezali ko kangola, émission ezali ko édifier mabota ya bana nzambe ebele. En tout cas boza émission oyo bo like, bo partager, bo s'abonner pe soki nzamba zongi te bokobanda toujours kozwaka toujours ba émission kitoko oyo kobanda ko édifiaka bino à tout moment. En tout cas ba makamba boye ezo pesa ka biso pe toujours tiraka ba leçon ezo kolisa pe biso spirituellement. En tout cas zambalola apambola bino. Merci beaucoup na confiance, merci beaucoup na président Chic, merci na Denis Mosolo, merci na Cordon Eli, merci na maman Déborah, merci na papa Léon. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaires. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Shalom bana Ozana kombo na ngasi ya Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni na nga bazo teka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango o eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambola pa ba sala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekela ka papa abondela ki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na nga koteka échange ki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bande konanga nazalaki mwasi ya mikakatano pona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na sila ki kozwa ba visa te na bande kozoka toujours ba refi kasi papa tango aleki selinga ngo délivrance ya bisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bande kona ki kokotisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pona
enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Nalobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe nalobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto